Ya pasi pe mawa, ya pasi mingi na motema, ya pasi ya kosakana te concernant surtout et encore le serviteur de Dieu, le pasteur de la foi Mayata. Na bandi ebela bato biso nyonso toyebi le pasteur de la foi, pasteur Jean-Paul Mayata, biso nyonso toyebi ye la famille. En tout cas kande na lobaka koya kolala kolamuka na ya pasi pe mawa, koya kolala kolamuka ya mokili mawa te, koya kolala kolamuka na ya kosala somo kande boyebi. Bandeko nanga ezosala pasi kande na yebisaka bino na dossier ya pasteur Jean-Paul Mayata, na dossier ya pasteur de la foi. Biso nyonso toyebi ke papa wana aza papa moko abunda ti ndenge toye koyeba ye lelo oyo pasteur Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, soki abeti histoire plutôt to lisolo ya passé na ye la famille okoyoka pasi, maya miso ekoningana, maya miso ekobima, okoyoka nzoto malili. Nga na sina landa parcours ya pasteur de la foi. En tout cas nzambe kaka kande tolobaka soki oza ya nzambe papa wana aleka na ya ibele ya mikete mais plutôt ya minene. Bandeko nanga koya kolala kolamuka na ba dossier ekobima awa concernant pasteur de la foi, dossier eza ndenge nini. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya kobetela sete ezali tokoya, soki pe ya kosolola ezali, eza toujours et encore musala na biso ya koyaka epai na bino. Lelo toye awa na dossier ya pasteur Jean-Paul Mayata plutôt, toye libino dossier ya pasteur de la foi, la famille Pasipe Mawa mokili mawate. Bandeko nanga avant na kota na mozindo ya dossier oyo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information somo no senga na bino bo s'abonner massivement. Bandeko nanga tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambo telanga na yemoko mama na biso Eugénie Zemanga, sans oublier Franès NM. Et pourquoi pas Franciel NM. Voilà. La famille tokotana na dossier ya pasteur de la foi, pasteur Jean-Paul Mayata bandekonanga tolandana no ba audio oyo e utukobima concernant le pasteur de la foi. Nga ya bino mama Étoile Inès TV kande to mesana nazozonga mwa sima pona komeka koya kosala analyse sur dossier oyo tolandana nous et on se retrouve juste après. Dans les scènes, les églises, église a passé Mayata nako. Adoration bakoma ko adorer ka de la foi. Nzamba de babimisile na banze mona place à Yesu. Nzamba de la foi, même prier, nzamba de la foi. Nzamba allez tozo benga bandoki na nzamba de la foi. Oyebi papa na yebseloni. Ceux qui basisi ko adorer ko louer de la foi. Bakati caméra ozwate. Après babimisi opération mo basomba salle. Oyebi lo ni ezoleka. Batie ba macaron mo boy, ba macaron mo bazolatisa batu. Na ba macaron ngo ba dessiner elonga de la foi. Mais yebsanga moi si sigo akima, moi si akima libala. Mais pour mon abilo. Bon moi si akima libala so mon bilo. Oye que Jean-Paul Mayata. Moi si akima Jean-Paul Mayata na je fais Balthazar spirituel, oui, Balthazar spirituel. Mais moi si akima e pona makambo ngo na kisi na ki Balthazar spirituel, moi si akima. Moi si akima.
namona ba pasteur o bakumisaka basi na bango, namona ba pasteur o batambolaka na basi na bango partout, mais ya pasteur de la foi nanu namona boye te. Bolimbisanga naloba nanu namona mwasi o mobali na ye apesaka ye bavaleur koleka mwasi ya pasteur de la foi te. Nanu namona te. Mais moi si akima ye pona makambo yango na kisi na ki Balthazar spirituel moi si akima ye alobeza bato musu na vie bakuta miel beza bato musu lokwa babiso ba oyo il faut bunda na lion po zwa miel, il faut bunda so bundi to zwa miel te bien me bitumba musu kuta na vie eza bitumba eza te po lelisa yo yango biblo bi komba le bon combat bunda bitumba peta malamu soki nzamba tomboli mutu bino bozo mona ka kisi, mais tango abandai ko souffrir, tango abandai ko beta makolo, kolongwa kanjili kokende ti antenne a makolo asimbaka kisi apiaka te, mais tango nzamba pamboli ekomi kisi. Monsieur naza désolé namoni yo obongano te na vie, puisque ozo croire que lipamboli ezalaka kisi plus que kosala eloko te na vie. Tango okanisa ke mutu po tonga ndako il faut asimba kisi yo tika lo tonga ndako te. Vraiment naza désolé o tika lo tonga ndako te. Saki asime ezalaka $10. Pusu ya zelo eza moins de $10. Donc saki asima moko ebimisaka plus ou moins 32 briques. Soki otongi te seko zano maele te. Vraiment soki otongi te seko maele te. Saki asima eza $10. Pour choisir eza moins de $10. Ce que tongite c'est que vous en avez le que la banatin ou na poto foluka tika ko finga tika ko critiquer bato nzamba sa pamboli zela tourna yo ce que sambela ya solo zela tourna yo Mwasi ya pasteur de la foi oya kimaye nde mwasi nini, parce que mama ya bana na ye babanda na ye na pasi baza na ye ti lelo walukuta makasi mesi walukuta dans les scènes les églises église a passé mayata nako adoration bakoma ko adorer ka de la foi. Nzamba de babimisile na banzemo na place à Yesu. Nzamba de la foi, même prier. Nzamba de la foi. Nzamba allez tozo benga bandoki na nzamba de la foi. Oyebi papa na yebseloni. Ceux qui basisi ko adorer ko louer de la foi. Bakati caméra ozwate. Après babimisi opération mo basomba sale. Yebi lo ni ezolek. Batie ba macaron mo boy, ba macaron mo bazolatisa batu. Na ba macaron ngo ba dessiner na âge à 6e année primaire. Na oteka sachet na zambi na lata ba sachet na boko na otambusa pona souci na zonga classe humiliation mais wapi mosala nzamba ngo heureusement ba yebisa ngate ke yo sa mosala nzamba pona ngana mituna wapi mosala nzamba ngo ba vie aboy ba yana nga bando ke classe na ba montre disco ba ressemble ba uniforme na Sedek na ville mais ngana keteka sachet pour na zonga classe tant na zonga classe pantalon ke soma pantalon tombola et lamba ya passe ya tisi na mbongo wapi. Le Dieu de mon parcours était là, le Dieu de mon parcours kobo mangate oyebi pa na uti na nzambe te oyebi te ozomona kandenga zo memanga mais oyebi alliance te. 6e année primaire autant musa sachet na zambi nazala foiser te mais naeba zandu avant naeba ville avant on expliquer un commerce te on expliquer un rond-point qui pointe à terre on expliquer un rond-point Forestcom te on expliquer un terre rond-point Kilmazer on expliquer un te na tambola pour le teka sachet mais moto babenga mosali na nzambe bien les mozo traverser ba moment difficile ko banga te soza mwana na elaka ya solo batela bonzambe
koyoka bato te wumela na sama kola Yesu Masiya ya Nazareth muto bayebisa ba parents mosali na nzambe mais ye kaka muto ekokuta na ba difficulté entourage nanga baza bandeko na bapoto bakenda avant lelo 99% ba camarades nanga baza à l'étranger 99% baza à l'étranger non bengo na poto baninga bazokende calamité ke poto calamité oya ke oyo bozana ye basipota classe parkingan oyo wanatanga na malula oyo wanatanga na école masamba ba bonnes écoles mais yo go tanga wapi po fofuta yo moko mbongo sachet olata ba sachet maboko bibale ozo sillonner zandu au côté commerce au commune kwa commerce bokasa ozui tout droit ti rond-point qui poinza rond-point qui Mazère s'il vous plaît au télémi na kwa wana ozo teka sachet humiliation yo ke classe te na âge kwa yo kaka mbongo boyebite na mutu te na ko expliquer to za mukolo nyonso ekufela na motema ya marayemba muninga soki na ne komeli yo te oyeba pasi na yango te baninga nzoka eswaka boye tala nzamba parcours Voilà. De retour la famille, nabandi ebela batu tozo landa, toutu pe kolanda, ebela batu, bauti koyoka, kande boyebi, audio ezali, nazana bilo mususu ona kotie la bino. Avant na continuer kotia, na mekanan kosala analyse sur dossier oyo, ya ebandeli. Prophète Mbuku alobi, na église ya pasteur de la foi, batu bakomi ko adorer pasteur de la foi. Selon lui, selon ma explication na ye, selon ma kambu na ye, selon oyo ye alobi. La famille. Boyebi ke, ti boya komona mutu lelo oyo neti ba pasteur de la foi, boya komona batu lelo oyo neti ba pasteur, c'est qui encore le pasteur, pasteur nani, pasteur Marcelo Tunasi. Lelo bato abongo soki bomoni bango bazo meka ko construire surtout ba kombo na bango bato wana baza bato moko ya ko apprécier communauté na biso ezana moi ba comportement ya kozala que soki mutu azana besoin visibilité akoki ko se permettre na nyonso aya koloba nyonso aya kobimisa na ya lokuta. Lelo prophète Mbuku alingi batu ba yeba ye na kombo ya pasteur de la foi. Tolo bango. Prophète wana suwe na ye azana posa alingi kolandela makambo nzambe te. Boyebi ba prophète na ba pasteur ya minene oto yebi. Ba parcours na bango eza ba parcours moko o bazwa biloko na facilité te. O bazwa bandimi na facilité te. La plupart ya ba prophète na ba pasteur o lelo nzamba tombola baza ba basala nzambe moko ba souffra bazala ki humilié na bandeko mosusu ba pasteur na ba famille na bango mais lelo o nzambe oyo azalaka toujours wana pona bato o bazo persévéraka na koluka ye nzambe alola eye kosala la bango bolamu lelo oyo bakomi na ba église ekomi na bakombo bakomi na bandimi siko motema mabe ya batu kande boyebi omonaka succès na yo emati il y aura toujours de ces personnes oyo bakolinga toujours et encore baya kobundisa succès na yo. C'est comme ça. Bandeko nanga, en tout cas c'est vraiment dommage na koki kolobango ezo sala pe pasi pe mawa pona komona ke biso ba congolais toza na mitema mabe, biso ba congolais toza na bolingo, biso ba congolais tozo lingana te. Biso ba congolais toza somo parce que ce n'est pas normal. Je le dis bien, ce n'est pas normal. Yo soi-disant prophète olandelaka makambo nzambe. Pourquoi histoire abaninga ekoki kozala kaka na munoko na yo? Kombo abaninga ekoki kozala kaka na munoko na yo. Soki bandimi ya église ya pasteur de la foi bazo adoraka pasteur de la foi. Etali pasteur de la foi na nzambe. Etali pe bandimi wana na nzambe parce que na o biso toyebi, moi personnellement je lis la Bible. Je sais que nzamba utilisaka batu, astilizaka basali na ye. Mais cela ne veut pas dire que ngana banda kwa adorer pasteur, na banda kwa adorer prophète. Non, ça ne peut pas se faire. Nadoraka nzambe. Mais
prophète to pasteur aza instrument o nzamba utilisaka. Je dois les respecter parce que aza wan ya nzambe, c'est comme ça. Na tikala komona te na bisika oyo bandimi ya église ya pasteur de la foi, bisika o bazo adorer pasteur de la foi, na tikala komona pe koyoka te. Na tikala pe koyoka bisika oyo bandimi ya église wana bazo babimiseli pasteur de la foi nzembo. Nazo kote la a pasteur de la foi te, mais je dois dire la vérité. Nanga oyo mama Étoiline, avant na ya kosala émission, en tout cas, na se plonge ki penza ya makasi. Pour na kotende koluka, qu'est-ce qui se passe réellement dans l'église ya pasteur de la foi. Mais boti kape lokuta, boti kape koko sila basala ya nzambe. Boti kape ki motema mabe o boza nango. Soki omoni yo vi na yo ezo simba te. Omoni ministère na yo ezo simba te. Cela ne veut pas dire que o banda pe ko bundisa ministère ya baninga mosusu. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ezana ba makao mosusu dans la vie basala kango bongo te. Ya yo soki simbi te, cela ne veut pas dire que ya batu nyonso e simba te. Ya yo soki simbi te, mosusu eza ngonga na yo te. Mosusu nzamba tikala komona yo te keno ya yo eko simba. C'est comme ça. Alors tozalaka bien na baninga. Tozalaka bien na batu. Yo pe oza soi-disant prophète. Prophète ya ndenge nini oya kovandela kaka baninga na ba plateau. Nga kuto ata soki oza prophète ya ndenge nini nzamba utilizaka yo kotikala komona ngai pa na yo te. Ata soki yo linga prophétie na olela penze pa ya nzambe na lobi nzambe vi na nga na munoko papa wana te. Bozo yo kisape basala nzambe soni. Na ba pays mosusu totikala komona ba makambo bongo te, omona ba pasteur na ba pasteur bazo se soutenir. Mais na Congo na biso ce n'est pas le cas. Soki ezaka na deux pasteurs, trois pasteurs plutôt, o bazana succès ko le kabaninga, ba o bazana sima, ba komi koyoke la jalousie ba o bazana succès. Ce n'est pas possible. Boza bato ndenge nini? O ba omona succès ya baninga ezo sala ezo swa kabino. Tango pasteur de la foi botu kolanda témoignage na ye awa. Pasteur de la foi tindango abandaki ministère na ye, parcours ya vie na ye, ndenge abandaki kokola pasteur de la foi oyo. Azalaki na vie facile, Attends lelo, en tout cas la famille, je dois vous dire une chose. La plupart abatu bamonaka kaka basala nzambe ba pasteur, bomonaka pasteur moko boesongolo pakataza na mituka, pasteur wana zana bandaku, pasteur wana lataka bien. Des fois, bokanisaka ki ba pasteur wana bazalaka na vie moko paisible, vie moko facile, vie moko ya bien, ba souffraka te. Soki eza na batu o bazo souffriraka na se ya moi, eza basala nzambe. Basala nzambe balekaka na ba épreuve moko pas possible. Parce que baza basala nzambe pa na yo bakoya kolela te. Ata soki tout ne va pas bien, tout ne marche pas. Bakotikala koya kolele pa ya yo mundimité. Akoki kozala na motema zolela nzambe pourquoi makambo na ngai ezotambola te. Mais yo ke pa na ye aye ko réconforter yo. Aye ko yebisa yo penza ke te kolela te omoni nzambe oto osambela. Nga pe nazo sambela nazo tia pe mabolongo na se nazo sambela pona yo. Zamba ko salela yo bikambo. Mais ye kutu azoleka na ba moment moko très difficile ko lekata ya yo. Vie ezalaka bongo. S'il vous plaît. Botika basala nzambe pasteur de la foi o lelo bokomi komona pasteur de la foi komi ko sala ba voyage kili. Est-ce que vous pensez que makambo nyonso na vie na ye ezalaka facile? Papa wana makambo nyonso ezalaka facile te? Combien ba épreuve papa wana oya lekaka nango? Soki bazui kaka pasteur de la foi wana bazui ba épreuve o pasteur de la foi zo lekaka nango ba pesa yo soi-disant prophète soki mbuluku soki nani okoka kozwa fardo wana okotikala kokoka te. Alors to respectaka basala nzambe yo oza soki na appel à nzambe koya ko minimiser kibonzambe ya muntu mosusu te. Soki pasteur wana ka ndenge yo moko zo témoignaka keno papa wana aza muto bakisi yo oza na bakisi te aza na bakisi botika ye na bakisi na ye na nzambe. Jugement ekozala na mutu na yo te ekozala na mutu na ye moko parce que ye moko nde akende kozwa bakisi. Na ndenge toza na se ya moi kande na osala ka be émission. Soki lelo o nazo tambola ka bien na nzambe nanga, jugement nanga ekozala te keno ekende na bana nanga te, ekende na mobali nanga te, ekende toki na bandeko nanga te, jugement ekozala nanga moko. Pour le salut est individuel. Na se ya moi, mutu na mutu abotama ye moko atakutu ba jumeau na ba jumelle.
babotama oyo abimi ya liboso oyo ya mibale ata soki bakenda kosala bango césarienne babima babimisa nanu moko epuis baye kobimisa mosusu eza te keno bango nyonso mibale babimaki nzela moko te. Donc le salut est vraiment individuel. Soki pasteur de la foi kandenge yo ozoloba keno aza na kisi tika ye na nzambe ya yo nini na kati ye na nzambe nde bakosilana ye na nzambe nde bakoyokana ye na nzambe nde jugement place ekosalema. Yo koya ko juger oza nani pour ko ya ko jujaka baninga yango bakisi. Donc na yo na pasteur de la foi bokendaka nzela moko parce que ce n'est pas possible quand ndenge nga na vandi boy na banda koloba keno omoni ndenge to travailler na YouTube chroniqueur kinganda zana kisi chroniqueuse kinganda zana kisi. Cela veut dire que nanga na chroniqueur wana na chroniqueuse wana tokendaka na banda kwa banganga parce que ce n'est pas possible. Okoki ko accuser batute oyo yo moko zana ba preuve te. Donc bokendaka pourquoi koya ko baby sa réputation ya baninga et surtout koya ko baby sa ba réputation ya basala nzambe. Botala ta nombre ya bandimi oyo pa pasteur de la foi akonzaka. Botala ta nombre ya batu o bakendaka na église ya pasteur de la foi batu oyo lelo o baza bana sur le plan spirituel. Botala ba nombre wana te. Donc yo zaka koleba ata soki batu wana babundi nzela etali yo te siko boza basala nzambe ndenge nini. Bo sala ka pasi bo yo kisaka biso ka soni. Mais yebsanga moi si siko akima moi si akima libala mais pour mon biloko bon moi ça akima libala so moni biloko Jean-Paul Mayato moi si akima Jean-Paul Mayato na fait Balthazar spirituel oui Balthazar spirituel mais moi si akima e pona makambo ngo na kisi na ki Balthazar spirituel moi si akima namona ba pasteur o bakumisaka basi na bango namona ba pasteur o batambolaka na basi na bango partout mais ya pasteur de la foi nanu namona boye te bolimbisanga na loba nanu namona mwasi o mobali na ye apesaka ye bavaleur koleka mwasi ya pasteur de la foi te nanu namona te. Mais moi si akima e pona makambo ngo na kisi na ki Balthazar spirituel moi si akima e alobeza bato mosusu na vie bakuta miel peza bato mosusu lokwa babiso baoyo il faut bunda na lion pozwa miel il faut bunda so bundi tozwa miel te bien aimé bitumba mosusu kuta ngo na vie eza bitumba eza te po elelisa yo yango bilobi nkomba le bon komba bunda bitumba peta malamu soki nzambe atomboli mutu bino bozomona ka kisi mais ntango abandai kosouffrir ntango abandai kobeta makolo kolongwaka njili kokende ti antenne a makolo asimbaka kisi apiaka te mais ntango nzambe apamboli ye ekomi kisi. Messie naza désolé namoni yo obongano te na vie plus que ozo croire que lipamboli ezalaka kisi plus que kosala eloko te na vie ntango okanisaki mutu po atonga ndako il faut asimba kisi yo otika lotonga ndako te. Vraiment naza désolé otika lotonga ndako te saki asime ezalaka $10 pusu ya zelo eza moins de $10 donc saki asima moko ebimisaka plus ou moins 32 briques soki otongi te se kozano mayele te vraiment soki otongi te se koza mayele te saki ya sima eza $10 pusu ya zelo eza moins de $10 soki otongi te se kozana eloko otikela bana te wana poto foluka tika kofinga tika kokritike bato nzambe asa pamboli zela tour na yo soki osambelaka ya solo zela tour na yo bana boye nyonso na table o babani bayana liboso tomona bango tobeta maboko na bilolo mpona lokomo na nzambe les enfants nous mwasi ya pasteur de la foi oyo akima ye nde mwasi nini parce que mama ya bana na ye babanda na ye na pasi baza na ye ti lelo walukuta makasi Messie walukuta makasi. na âge ya 6e année primaire naoteka sachet na zando nalataka basachet na maboko naotambusa mpo na susi nazonga classe
humiliation. Mais wapi mosala nzamba ngo. Heureusement bayebisanga te ke yo sa mosala nzamba. Pona ngana mituna wapi mosala nzamba ngo. Ba vie ya boy. Bayana nga bando ke classe na ba montre disco. Ba ressemble ba uniforme. Na Sedek na ville. Mais ngana ke teka sachet pona zonga classe. Tano zonga classe. Pantalon ke soma pantalon tombola et lamba ya passe. Ya tisi na ozambongo wapi. Le Dieu de mon parcours était là. Le Dieu de mon parcours. Kobo mangate oyebi pa na uti na nzambe te. Oyebi te ozomona kandenga zo memanga mais oyebi alliance te. 6e année primaire otamusa sachet na zambe. Nazala foiser te mais naeba zandu avant. Naeba ville avant. O expliquer un commerce te. O expliquer un rond-point qui pointe à terre. O expliquer un rond-point Forestcom te. O expliquer un te rond-point Kilmazer. O expliquer un te. Na tambola pour le teka sachet. Mais moto babenga mosali na nzambe. Bien les mozo traverser ba moment difficile. Ko banga te. Soza mwana na elaka ya solo. Batela bunzambe. Ko yoka batu te. Wumela na sama kola Yesu Masiya Nazareth. Moto ba yebisa ba parents mosali na nzambe. Mais ye kaka mteko kuta na ba difficulté. Entourage nanga. Baza bandeko na ba poto ba kenda avant. Lelo 99% ba camarades na baza étranger. 99% baza à l'étranger. Non non bengo na poto baninga bazokende. Calamité ke poto. Calamité oya kei. Oyo bozana ye basi pota classe parkingan. Oyo wanatanga na malula. Oyo wanatanga na école masamba, ba bonnes écoles. Mais yo go tanga wapi po fofuta yo moko. Mbongo sachet. Olata ba sachet maboko mibale. Ozo sillonner zandu. Au côté commerce. Au commune quoi commerce bokassa. Ozui tout droit ti rond-point qui poinza. Rond-point qui Mazer s'il vous plaît. Au télémi na quoi wana. Ozo teka sachet. Humiliation. Yo ke classe te na âge quoi yo kanga mbongo. Boyebite na mutu te. Na ko expliquer to za mukolo. Nyo se kufela na motema. Ya marayemba. Muninga soki na ne komeli yote. Oyeba pasi na ngote. Baninga nzoke swaka boy. Tala nzamba parcours. Nzamba parcours. Mais yebsanga moi si sigo akima, moi si akima libala. Mais pour mon abilo. Moi ça akima libala so moni bilo. Jean-Paul Mayat. Moi si akima Jean-Paul Mayat on a fait Balthazar spirituel, oui, Balthazar spirituel. Mais moi si akima e pona makambo ngo, na kisi, na ki Balthazar spirituel, moi si akima e. Moi si akima e. Namona ba pasteur o bakumisaka basi na bango. Namona ba pasteur o batambola kana basi na bango partout. Mais ya pasteur de la foi nanu namona boité. Bolimbisanga na loba. Nanu namona mwasi o mobile na ye apesaka ye ba valeur koleka mwasi ya pasteur de la foi te. Nanu namona te. Mais moi si akima e pona makambo ngo, na kisi, na ki Balthazar spirituel, moi si akima e. Alobeza batu musu na vie bakuta miel beza batu musu ko ba biso ba oyo il faut bunda na lion pozwa miel il faut bunda so bundi to zwa miel te bien me bitumba musu so kuta na vie eza bitumba eza te pele lisayo yango biblo bi komba le bon combat bunda bitumba peta malamu soki nzamba tomboli mutu bino bozo mona ka kisi mais tango abandai ko souffrir tango abandai ko beta makolo kolongwa kanjili kokende ti antenne a makolo asimbaka kisi apiaka te mais tango nzamba pamboli ekomi kisi monsieur naza désolé namoni yo obongano te na vie puisque ozo croire que lipamboli ezalaka kisi plus que kosala eloko te na vie tango okanisaka mutu po atonga ndako il faut asimba kisi yo otika lotonga ndako te vraiment naza désolé otika lotonga ndako te saki asime ezalaka $10 pusu ya zelo eza moins de $10
Donc saki ya nsima moko ebimisaka plus ou moins 32 briques. Soki otongi te seki oza no mayele te. Vraiment soki otongi te seki oza mayele te. Saki ya nsima eza $10. Pusu ya zelo eza moins de $10. Soki otongi te seki oza na eloko otikela bana te wana poto fo luka. Tika kofinga, tika kokritike bato nzambe asapamboli. Zela tour na yo. Soki osambelaka ya solo zela tour na yo. bana boye nyonso na table oyo bavandi baya na liboso tomona bango tobeta maboko na bilolo mpona lokumu na nzambe. Les enfants, nous. Mwasi ya pasteur de la foi oyo akima ye nde mwasi nini? Parce que mama ya bana na ye babanda na ye na pasi baza na ye ti lelo. Walukuta makasi mesi. Walukuta makasi. Na âge ya 6e année primaire naoteka sachet na zando nalataka basachet na maboko naotambusa mpo na susi nazonga classe. Humiliation. Mais wapi mosala nzambe yango heureusement bayebisanga te ke yoza mosala nzambe mpo na ngai na mituna wapi mosala nzambe yango bavi ya boye baya na ngai bandoka eklase na bamontre disco bazosomela bango uniforme na sedek na ville. Me ngai naketeka sachet mpo nazonga classe. Ntango nazonga classe pantalon ke soma pantalon tombola elamba ya passe ya tisi na ozwa mbongo wapi? Le Dieu de mon parcours était là. Le Dieu de mon parcours. Kobomanga te oyebi pa nauti na nzambe te. Oyebi te ozomona kandenga zomemanga mais oyebi alliance te. 6e année primaire otamusa sachet na zandu nazala foiser te mais naeba zandu avant naeba ville avant oexpliquer nga commerce te oexpliquer nga rond-point Kipwanza te oexpliquer nga rond-point Forescom te oexpliquer nga te rond-point Kilmazer oexpliquer nga te natambola mpona koteka sachet mais moto babenga mosali na nzambe bien aimé ozotraverse bamoment difficile kobanga te sokoza mwana na elaka ya solo batela bonzambe koyoka bato te wumela na sama kola Yesu Masiya ya Nazareth moto bayebisa baparent mosali na nzambe me ye kaka moto ye kokuta na badifficulté. Entourage na nga baza bandeko na bapoto bakenda avant lelo 99% ya bacamarade nanga baza à l'étranger. 99% baza à l'étranger. Non, bengo na poto baninga bazokende. Kalami itake poto. Kalami ite oya kei. Oyo bozana ye basipota e classe pakingan. Oyo wanatanga na malula. Oyo wanatanga na école masamba. Ba bonnes écoles. Mais yo go tanga wapi pofo futa yo moko. Mbongo sachet. Olata ba sachet maboko mibale. Ozo sillonner zandu. Au côté commerce. Au commis na quoi commerce bokassa. Ozui tout droit ti rond-point Kipwanza. Rond-point Kilmazer s'il vous plaît. Au télémi na quoi wana. Ozo teka sachet. Humiliation. Yo ke classe te na âge kwa yo kaka mbongo. Boyebite nana mutu te. Na ko expliquer toza mukolo. Nyonso ekufela na motema. Ya magayemba. Muninga soki na ne komeli yo te. Oyeba pasi na ngote. Baninga nzoke swaka boy. Tala nzamba parcours. Nzamba parcours. Yango bayebisaka biso toujours que non ennemi ya congolais azalaka congolais biso ba congolais to okende kutu koluka te que non to luka ennemi na biso soki azana pays nini soki avandaka wapi biso ba congolais toza ba ennemi ya biso moko ata lelo ndenge to akizaka o ba rwandais o ba sali boy biso moko toza à la base toza pe cause ya oyo ezokomelaka biso na Congo na biso po biso ba congolais toza na motema mabe na lobango na kolobakango lisusu
Congolais aza mutu moko aza na motema mabe o na tikala komona te. Biso ba Congolais toza na mitema mabe, motema mabe moko o na tikala komona te na se ya moi. Olie boya ko soutenir bandeko na bino ya ba Congolais. Yo pe oza soi-disant pasteur. Yo pe oza soi-disant nani. Ozo se permettre oya ko finga musala nzambe keno aza Balthazar. Ata bino moko. Bontolo bango. Soki aza Balthazar nde esali nini? Nani mutu apekisi yo pe ozala Balthazar? Nani penza mutu apekisi yo? Botika ba makambo oyo eza bien te. Soki omoni na yo makambo ya nzambe ozokoka te. Omeki kofongola eglise ezo simba te. Babilo mosusu ba forsaka te. Na se ya moi eza batu nyonso tute keno bakoki kozala ba pasteur, eza batu nyonso tute keno bakoki kozala ba prophète, eza batu nyonso tute keno bakoki kozala basala nzambe te. Eza na batu mosusu o boza censé obligé ya kokendaka église pasteur azote ya eza na prophète moko boye azopesaka bino ba prophétie, c'est comme ça. Okoki kozala ozana don spirituel ya prophétie, cela ne veut pas dire que non nzambe déjà moni yo kokendo fongola église. Mosusu don na yo wana eza don o efo sala musala na église bisika bozali. Bo sala ka makambo moko ya pasi, makambo moko ya soni o ngana tikala komona te. Ba makambo moko ya soni penza makasi. Na tikala komona ba jara ba makambo te. Bozo se permettre pe na bemisio papa mokolo. Papa oya zoloba. Papa otali penza boye papa oya koti kozala na bakoko. Olie okota na plateau oya kote ya liloba nzambe. Ozo kota na plateau pona koya ko minimiser moninga. Oyo yo moko oyebike nang yo pe oza pasteur. Yango bokomi komona lelo oyo na kati ya biso ba chrétien. Koswan ekomi ebele ba conflit ekomi ebelo. Pourquoi? Parce que jalousie ekomi na niveau moko pas possible. Batu bazo bunda. Bisika mutu abandaki ko créer église. Bisika mutu abandaki ko kota ba jeune ba prière azolelaka epai ya nzambe ba montagne na ba montagne ba offrande na ba offrande sala pona église. Otikala kozala te. Mais lelo oyo lingi kaka oya kobebisela moninga réputation na facilité nyonso. Non parce que yo ya yo ezo simba te, parce que omoni makambo na yo ezo tambola bien te, parce que omoni ya yo makambo ezo kende bien te nga pena ya kobebisela moninga. Botika ba makambo wana eza bien te. Yango nga na lobaka toujours na plateau na nga na koki koyamba n'importe qui te. Yango bomonaka y a beaucoup de gens qui m'appellent ebele ya batu babengaka mama Étoile na lingi to passer émission to passer bon to lobela nini yebisa nga nani na lingi na lobela mutu kingandi epa na ngai koleka te nga na linga buzoba te surtout na o etali basala nzambe Bible ezo yebisa biso ne touchez pas à mewa. Donc tozalaka na ba limite ata soki yo pe basi bapakola yo mafuta oza pasteur mais zala na ba limite na basala nzambe mosusu eza na ba pasteur mosusu o batushaka te. Batushaka te pe basimbaka te. Eza na basala nzambe o basimbaka te. Soki osimbi oke kosimba nzambe ye moko alors to evitaka. Eza eloko o na osenga na bino ata bandimi mosusu bino boolanda mama Étoile oza na église moko songolo pakata bo evitaka kotonga ka basala nzambe. Musala nzambe batongaka ye te. Soki omoni ke musala nzambe o nazomona éclair te aza lisusu na bia bonzambe te longwa na église na pete nyonso kozala te ke non musala nzambe oyo boye yo wana komi kobenga ba membre mosusu ya église bo bandaka kotonga ka pasteur na bino musala nzambe batongaka ye te ata soki musala nzambe akwei nzambe aza na balolenge na ye moko ya kotelemisa musala nzambe wana yo kotonga ye te. Lelo tokomi komona bandimi ebele surtout dans la communauté na biso ba Congolais kotonga ka ba pasteur kotonga ka basala nzambe mutu atielaka yo maboko na mutu asambelaka na dimi na yo mutu oyo ozalaka soki oza na problème ya musala okei papa sambela pona nga nazwa musala mais ozotonga ye na facilité nyonso yeba ke eza makala moto oyo ozotiaka na mutu na yo sanki oyeba yango bomonaka babitumba mosusu mosusu yo moko ozomitunaka bitumba oyo euti wapi nasali nini pour ke nazwa bitumba oyo eza na basala nzambe oyo shoka na vie
eza bien te botika basala nzambe soki bango moko bakwei bango moko na nzambe soki bango bazokosa ko bazokosela kombo ya nzambe bango moko na nzambe ya biso nini na kati neti moi personnellement mosala nzambe soki azokosa yanga nini na kati ye moko na nzambe